Ozon na motadi penda torche penda pe aza fier au kata ba député au peuple pesi bango mandat. Parce que bato bango bazongisi. To mo ata ba fête ba salite. Lobi na moni kokonya ngala ti penda linette ya Gaïa na télé 50. Na boulé au rappeur Tony. Po to ebi abima physiquement. Po ça tika non ba casque musu se kwei. Eliezer ala la nzalati. Pe akena député po asomba palette. Akena député po asomba carte. Yango moni santé na eza penda moi mukie parce que ko peuple congolais ba minene te. Moi Eliezer aya munene ezate. Pozo moi bato mabumu. Ba mena soki ba nini peuple aza na galère bango bazo mabumu. Même Félix est-ce que ça fier place à ça? Parce que attends lingi fayu lutter mais linga ta ba député na ye. On moni mambo ezo salema oyo. Même Félix est place à ça au travail na kimiati. Parce que souci à pouvoir na ye ezala ko sangisa ba congolais. Na andi discours na ye na Gabon ayambi ba congolais na Gabon alobi que no souci na ye to za la uni mais lelo parti moko ya Congo bato bazo telema bazo belela soko ke na Beni Kabila tiki biso bato ko kufa na Beni ti lelo balongwe pepe de ba komi FCC ko kufa na Beni na ndimite même Félix Tshisekedi place aza ko za nisinga. Bosana ko satan bazali na PPRD au PP Congolais comme on a bonheur na FCC. Le même bilongi comportement ya koiba ya kotumba. Nde tozomona leloti. Tant lelo ba bimina ba beret rouge bazo finga moto ba lo ba non bazana e famille. Félix Antoine Tshisekedi parce que moi il est le gaz c'est sous terre. Pour policier azaki na arrogance ya obeta gaz. Mais on senti le que no suku mezali mais gaz ya te. Ozomona. Nana ebiso non la police ne bazana ba député te. Yo poni oza député, yo poni oza sauté. Ozomona, c'est-à-dire baza bato yo apona za la policier à défendre Kolo. La musu ndeko na ye, to la musu ye na ki policier atangi si ndeko na comme député. Bango te ba pe ba subir même conséquences na biso. Ozomona, mais eza même otala major Azaa, colonel Azaa, mais yo général yo sa nina. Parce que oza droit ko soit même opesi mitino kana Motorola, ba osa bouloti. Moi, non, général Aye, major Azak, capitaine Azak, colonel Paza. C'est-à-dire que moi, je connais ça boulot exact. Moi, général à ça boulot parce que Azok Bimara est mon côté. Tobi état de droit, nous devons répondre présent en place Sengeli. Lelo est à Sony. Même Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo place Aza.
ya kosala ye boulot opposition ba kosala na bango boulot mais yebisanga lelo même Félix est-ce que ça fier place ça parce que attends lingi Fayoulou te mais linga ata ba député na ye toke élection FCC ba kimi kutu liste na bango tomoni ba BBB ba AAA lobi na moni kokonya nga ati pena linette ya Gaillard na télé 50 nga boule o rappeur Tony poto ebi abima physiquement pour ça tika non ba casque musu c'est kwei ça dit eza soni ya kolongola 23 députés ya Lamuka 23 députés toke une élection IDPS na Martin Fayoul ça dit peuple wana batiki bango tout ba voter ka FCC o ba sali 18 ans ba sombika ba car ba sombika ba mituka na ba palais mais eza sonité mais ça je na pe combien de ko Eliezer bisika zali kazana menace mais pe aza libanda ya mboka na biso azo différent non Eliezer Tambwe c'est un villageois oh lelo azana retrouver ya ba villageois nyonso papa mba auta dongo na mboka batete la maye ko sa village molokai awa na matongi pe bato tu ba reconnaître papa mba na o asala Eliezer alala nzalati pe akena député pas somba paleti akena député pas somba carte yango moni santé na eza penda moi mukie parce que ko peuple congolais ba minenete moi Eliezer aya munene ezate pozo moi bato mabumu ba mena soki ba nini peuple azana galère bango bazo mabumu yango moni ba trahir mboka bazo ka sonité hein ozo na moto adi penda torche penda pe aza fier au kata ba député au peuple pesi bango mandat parce que bato bango bazongisi to moi ata ba fête ba salite parce que on dit que na muto azana galère mais peuple landié na di député Martin Fayoulou wana ya Changu 2006 député indépendant 2011 député national mais le loba yeli bango mupaya mobo na quartier 3 que no député na bino yeyi bana Changu baboyiye moni ki asoni soko osala boulot o ma no escalier pe ezoye la yo mais ils asoni na ba père na biso ba ke ba retraite ba teki Congo yango moni bazala toujours na batile ya kozo akomba ba Lumumba ba komba Kimbangu ba komba ba Kipanvita mi faut mi tunati nazana 45 ans mais ba yebi ngata na baba na fanda kati mais comment autant ba komba Lumumba poza Lumumba zaki na âge nini Eliezer poza Eliezer atonge meuble na Gombetin mais ba yebi mona mboka partout ozomona Eliezer Tambwe ça dit mutumo azana santé ya malongati on reprend mais so azana mutu ya SCS ça dit ba to SCS ba suivre valeur na mboka ozomona lelo ba pandisa ngo bazana valeur parce que Eliezer akei pe ba voter mais yo zoya ke no ba longo Eliezer batia yo o servir Congo na nini non na lukunga to so zela d'abord mutu ngo ba otia ozomona parce que Eliezer a comme député pas resomba lupangu te mais peuple ba bikeno biso to lingi yo moko o postuler pe a postuler a sali campagne te ba voter te est-ce que peuple ngo kozala d'accord que ba longo Eliezer Tambwe wana masase ko beta bato ba ba réaction awa ozomona ke no candidat soutien nini babi Daniel Safou aza de l'autre côté mais moto a remplacé Daniel Safou bon est-ce que penda ba yambi même ndenge tango ba ministre député national mon moni que non Daniel Safou tango akiti au senti que non Daniel Safou azao au senti Marc Mukebai tango aye au senti que non aza awa soki Christelle aye mo d'ailleurs longola sonya ba député abasi tozo ba député mo ba rotia ba faux de terre kotia ba blo na ba miso mais aucun défendre le peuple peuple azozanga faux de terre mais aucun kotia publicité faux de terre na parlement ezanga sens te toza awa poto botanga ba congolais to défendre mboka na biso ozomona ça dit mutu na mutu a garder bandi na ye FCC bazana leso ya kopesa biso peuple te batikeli biso kuluna batikeli biso ba église ebele ko botisa bana basi kindumba siko to yebi eloko nini FCC akozongisa lisusu a peuple congolais na koseka to yebi te est-ce que présence ya batunde ba ebele boye ba pandi kutu bilo ba te batumbi ba pune est-ce que eko amener quelque chose de bien est-ce que vous assurez non OK ndenge ka bo réagir bon mon konzamboka peut-être ko ça eko mais quelque chose de bien vous assurez na mtem on a quand même moins espoir bon c'est peli parce que ba congolais ba ça toujours ba ignorance surtout ba dirigeants congolais na 2011 c'est la fandika na limité na 10e mairie tout ça c'est da bandako ça na ko ba na c'est da zokosa bayebi so kojo awa ozomona bakene na OIA c'est da bi keno dialogue ko salima bato bakena ki OIA baomela supu metango toye na tsere na triomphal ba keno
Kojo aza kabiliste monene. Mais kaka Kojo wana autopesa Félix Mbote. Agumbi mutu. Omoni mambo ezo salema oyo. Même Félix place aza au travailler na Kimiati. Parce que souci à pouvoir na ye, ezala ko sangisa ba Congolais. Na andi discours na ye na Gabon. Ayambi ba Congolais ya na Gabon alobi ke no souci na ye tozala uni. Mais lelo parti moko ya Congo. Bato bazo telema, bazo belela. Soko ke na Beni. Kabila tiki biso bato ko kufa na Beni. Ti lelo balongwe pepe de ba komi FCC ko kufa na Beni. Nandimite même Félix Tshisekedi place aza ko zanising. Nandimite. Tout le monde est présent s'il y a bateau FCC lobby na béba béret rouge basali marche babi bazo ça marche contre ndenge bato UDPS baza bayaki ko menacer la présidente et ensemble. Kolakisa okeno, tu vois omoni Anzelu na Satana batalika otambola sika moko te. Pe mobali o ayebi amexaminer na mobali mwasité. FCC basala erreur grave. Soki bazolo bakana bapesa Félix Tshisekedi pouvoir ya kopesa. E basala erreur. Pour nga naza mobali boye soko mekisinga mwasi na yo azonga sute. Ça dit la bisi muluba to mungala to mutetela so c'est na cop faut ça ta 3 décharges. C'est soki bapesa bena cop bapesa Félix. Ba ozo ate pour ba récupérer ngo. Na population oyo, omoni ba mata fayulu. Banani, eza poison. Parce que même les députés qui ont remplacé la Mouka, ils ont musala te. Pour eux, ils ont opération to yebindaku. Ah, on va juger na katiti. Mais nandaku na ont 50 policiers te. Ozamona tango zo ape baba ujano kenda na bango na place ya omela mo maboki. Okena 10 policiers te. Ozapona, na mito yo komi a dit mutu na mutu yoka soni na mambozo sala. Soko zo kosa conscience na yo, tango la la mbeto botale monda ko ebi ke bakoya pe na butu ba tie essence. Parce que la mito penda mo armé l'équipe peuple zaté. Oui, li kambu ya 100 000, babi so pesi 100 000 te o lekate. Eza kilo koso, eza lo. Eza lo bayi kana tozo kenda assemblée, mais bato bazolo bakana bo salaka 6 mois. To ebine to beta cop, mais ngoti. Comment mutu na ir na za na devoité, mami depuis na lukunga. Aussi ba témoin FCC bazoki ba témoin belé. Mozo moi nga za ki observateur ya Seni Nathalie Barumbu, Nathalie communication Nathalie Lingwal. Ozo moi na bato ya FCC, tema ba yibi mbongo motazo mo si témoin. Mais azo côté na ba voix ba témoin ma bime mo na voix moko na bureau. Mais ezo comme ça biso ya bimi député. Mais yo ke oza mandataire, oza moi musala ya peuple. Mais on s'est retrouvé qu'on a peuple lingioté. Peuple comme na ba arrogance moi que non, je suis de FCC, na ça député. Mais bato ba tinjo de forcer le fier. Mais au moins ta lobby na ba déclaration na bango, na moni ou déclaration na bango lobby. Ba on ça la orgueil à député. Mais oza motindami. Comment on ça la fier au lieu électeur na ba ça la fier. Et ça Sony. Et ça Sony. Ba yo ka Sony. Tout à libosse za ki moi cop ezobetama. Mais tout avec détermination à peuple et ko lekate. So ba remplacer bato ba accès au côté na palais de l'Assemblée nationale te bino bozana bango vigilant lisu na likoa lisu bakota te ou comment tant ba benga moto député aza motindami peuple lobi ke to tindi yo mais soki bato même na balabala na yo ba obetela o même ata piololo te okoza fier nango na ndeni régime o ya kokumisa o nduku yangu o unipatia esili tozana 4 langues nationales. Tout le comme ce que le peuple au bas sa pouvoir basangani bazota ce que le pouvoir en ezotam bolandengeni yata ga ozi mutu kozi 3 policiers au foot à bango. Est-ce que ba policier batanga wapi batanga en école français batanga en école belge parce que le lo ba policier bazana soni parce que oh tout ba osala et si maté ya moni mouvement citoyen eye parce que ba policier ba trahir mboka ba osomaka ba palais ba car ba hôtel intérêt à peuple té la Beni pendant 18 ans ba tozo kufa chaque jour na Beni mais on va fandi même ba kolo Beni ba olobelango té ozo va prendre soko ozo ata torche ko za juge ya cour fallait ça la musala pour na peuple té soko ozo sala ngoté et ça Sony. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de notre émission avec Fofana. Fofana Yakat, aussi c'est un message na ba population, na ba union sur peut-être bon mon émission, bon ba télé.
perdida, querido amor. Oh Jesus, vem, segura minha mão, Jesus. Eu te amo tanto.